parce que noyemba ba focal nanga lokwa ba foko nanga lokwa ba Evi Matondo ya Diago music Jana Petrole wana na mango Evelina mango banyango fa papelo boaku na pesa exemple oh ba 2002 na baba il va mango côté en avant na baba na melite na langwete na zana kwita mbendate boale ya bolingo e komisanga zoba kwiti blandine pemba bulo sikoyo OK choix a quitté et comment il a moment moko mukolo ke sa voyager na poto biso to na kini to travail ndega ezala to travailler ngana obimisa ona zaki nango d'accord donc azaki na faute à 100% te en fait on a la penga position ni na eli parce que o ayeli bulo ka to eli ki master Maintenant, PC minutes, d'accord. Maintenant, ça est gentil, ma casse pe ça pour un master. Faut na zané na moi ba rigueur. Quand on a payé ça ma bête na PC raison. Faut na zané na moi ba rigueur. Parce que nga ezaki pena ke boye répétition. Obi pena ke maso na leke na yemba. Mais répétition sili, ozongi parler au mota ba on émission. Oh. Ba émission yo ba betio na liste te mais bozaki na bango. Ngana uta ki sensu na répétition na Mbinza ma campagne répétition si ba pêche monga transporter mais mona bateau ba pemeni ya komi na ma campagne ba pêche ba transport to bani nga ba ta l'esprit tondo guitariste voilà Mobe chef d'orchestre de ce que y'a parlé dans logique na OK musicien tout il faut gumba melakaye à l'époque dans ce présazati il y a d'autres chats que ya za loambo présima dilu d'accord orchestre na bango ya komaka nzembo abetaka guitare pesa yembaka po ba nzembo bele pesa ki album boso yem ta pesa ki presse donc ya cha déjà que orchestre ya biso musicien tout so ye faut gumba melaka ye faut kabila ke faut chela ke unité photo ça sikoyo ya yokaka déjà que presse azana masane mobwe bina filé un fort. OK. Parce que tant yoye, y a pas de règle on a nenga ki bina filé on a ka. Monte déjà prêt. Au sala banzembo, au sala bavoko, y a parce quoi sala ka. Je suis fier de moi parce que j'ai un style. OK. On a un style. Bien dit. Naza chansonnier. Ah, il y a cola. Voilà. Naza muto yo batu ba binga elongi nanga. Na banzembo nanga ekokana. OK. Naza fier de moi. Ceux qui sont dans la musique, moi c'est qui s'arrabat les alak. To musique moi sorti s'arrabat. To musique moi là li s'arrabat. Cette fois-ci, bah que Jomo peut apporter le comment la musique à Congo et Zakite, ouais bah non les sabat. Mais la plupart des grands chanteurs à Mboka na biso. So yo qui aime na bango. Mélancolisme moi ya mawa. Moi kolela. À l'occurrence papa na biso Kalito. Na lali. Pepe Kale. Na meki banzela nyonso soki siselo samba na bokolo bango ata na makasu bakokola ya ngana we na leli likambo na yo nayebaka te nazangaka eloko nini pote nayebisa yo okomisanga papier soki soki namoni yo nzoto nanga elengaka betibi lelo dako onia kitoko na leki makasi soki boyinga za lisumu ekoki kolimbisa mate soto zongi soka kaka papa so papi tek soka lokola bayaka kolelelanga nasalisaka soki nasalisi bango bafongoli mino soki nazangi na bandako na bango bakomi ofinga nabelaki malade bakomi otonga balobi kotuna kozonga ebembe na kati ya mboka mama bafier nanga na style sotali lelo ba master bele ba embaka lelo na musique ya Congo omona bana style te bana kombo te misuku bakenda même au-delà un musicien ma fier na komona été ako kopousa komona été mais faut alinga la tana ba koma batu mususu on mais c'est que au tika la te c'est qu'on s'imposer na rien ngana fier nanga babenga ngai bina filé jamo yo ka babenga nga comme monet soleil wanga uto modogo uto bina flemme maloko modogo te ba grand ba sala boulot danger mais ngai na osepela ke so ba tanga ba komba ba grand na ngapele lo batanga nga bina filé na zana ba petit président wengeza wana
MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Chers amis de Mpoutouleo, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore pour ce nouveau numéro de votre émission d'actualité musicale. Comme vous le savez, Mpoutouleo est une émission d'actualité musicale qui vous amène vers l'actualité, mais également qui ramène l'actualité chez vous à la maison. Vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout dans le monde. Je vous salue depuis Abidjan, vous nous suivez, vous ne zappez pas de nous faire parvenir vos messages. Je vous dis merci de nous suivre aussi à Douala, à Kinshasa. Je sais qu'aujourd'hui il y a l'effervescence parce que nous sommes 30 juin, 32 ans d'indépendance, 62 ans d'indépendance. Je ne sais pas pourquoi j'ai éliminé les 30 ans. 62 ans d'indépendance et le groupe Wenge Musique à 4x4 tout terrain est en train de se produire à ce moment parce que nous sommes 18h sur Paris, je crois que 17h à Kinshasa est en train de se produire au stade de Martyr et nous souhaitons comme ça bon vent à ce groupe Wenge Musique à Maison Mère. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, je reçois un artiste et musicien qui depuis un moment est en train de faire parler lui. Les empreintes qu'il a pu s'imposer dans la musique congolaise ne partira plus. Il va rester dans les annales, dans les artistes musiciens à congolais. Oui, il est parvenu à traverser des moments très difficiles dans sa carrière. Il a cherché pour devenir ce qu'il est aujourd'hui au sein de la musique congolaise. On va parler de lui parce qu'il fait parler de lui par ses titres. Et il chante pas comme les autres, il chante pas comme tout le monde. Il compose un peu comme Redi Amissi, mais avec une note très particulière. Je reçois aujourd'hui pour vous Maluta Makanga Hugues, qu'on a l'habitude d'appeler, je dirais, Binafilé ou Full Boss. Monsieur Hugues d'abord et puis Binafilé, Full Boss. Tout ça. Makanga, bonjour. Ouais, bonjour, c'est Makanda. Makanda, bonjour. Comme c'est ça. Makanda. Makanda, ok. Voilà. Ok. Ouais, bonjour, monsieur Popol, et puis bonjour, Nabatina Swata Labiso. Bah, grosse force na FARDC. Armée Nabiso, Bundela Mboka, et puis beaucoup d'encouragement na de connexion à Goma à Est. Et puis bonne chance na Wenge Musica Maison Mère. Pour le lobo, il y a fait. Il y a indépendance donc bonne fête na Congolais nous c'est Sikali le 30 juin toujours qui est indépendance et puis félicitations on a bonne chance na Wenge. Merci. Je vais rester sur ce que tu as l'habitude de dire na lobango ndenge yo linga ko lobango na to lobango na sommaire awa ke lelo otie empreinte na musique à Congo oyo ko longwa kali susute que tu sois là ou pas quand on va parler de la musique congolaise. On parlera de Binafilé. Bon, Hugues Moro Binafilé, Moro na époque Moro Bezaki Yaye. On ne sait pas combien de temps ça va durer parce que tu as Zambété. Mais jusque-là, aux Anan. J'aimerais poser la question de savoir qui a cru à ces talents-là. Moutali Bosso Andimaki, talent à Hugues. Bon, moi j'ai commencé à chanter quand j'étais petit, dans l'église déjà. Pour détecter parce que wana c'est au moins comme on est dans l'église nous ngolo bango wana c'est-à-dire que même babiso te mbape na l'église mais ça mutu moko vanda na comment tala bin yé on dit makambo na kati na ye mata on azaki na âge à 8 ans on a gagné animateur on doit boire un orchestre moko comme on super musique OK côté na biso na pesi bana nyaso ya banga moyo na kisi nsumbote on doit boire krimoko mayale Mayale, oh mayala. On a c'est voilà tout ça na tokala na mayala na imana voilà. Ouais. On a dit moment qui na boire ba kriwana après et orchestre social super musique. Il y a orchestre familial. Les orchestres ba inosibi. D'accord. Donc grand frère na ami ba les Prosper
azalaki chanteur na orchestre wana nga azalaki chanteur animateur et cousin na ngai maître force mwana mama kulutu na ngai yazalaki président ya orchestre. D'accord. Vient na ngai MC Koda donc ya orchestre venu ne wenge alaki orchestre venu vient na ngai MC Koda azalaki chanteur vient na ngai JR na venu asima azalaki pe chanteur danseur vient na ngai héritier na Landry donc tolaki pena voilà. Après un moment na yo longwa kisien sur na kei Lemba et pas tante na ngai paix à son âme na avenue Mole na Lemba terminus maintenant okende ba congé na ngakuna un jour na ndobeta bill na yemba il y avait un grand frère qui passait à na avenue na biso ayoki ngane na yemba aleki azongi akutinga susu comment on chéri ataba kutuba OK azamana ya ataba kutuba donc ataba oloba on est aux États-Unis nous tous en aux États-Unis d'accord donc il y a papa na ngai vraiment papa na ngai musical papa ya Glody ataba kutuba c'était comme ça tant les caïbes siminga sko na liboko na telemi watalinga singa yaka oui bah sinon on yemba en église tout ça tu chantes bien on yemba très 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 bien OK na lingina zo na encadré on est aquí na 1998 en temps on a hier ça a un groupe ou on a hier abetaka na groupe moko Vox Day d'accord OK Vox Day ya papa Tambwetich paix à son âme papa Tambwetich on a na 1998 abetaka na Vox Day abetaka na comment dirais-je na orchestre moko Jevakin et ça a na Lemba orchestre ya bato ba ndondo ya papa ya zaki pianiste OK azwingai tang azwingai abetinga fo okoma oyemba na ngai OK ndimi so ngala panda pa tante na biso ngam na yemba na sala ba adoration l'église esika moi si ya grand frère na biso asambela bato bandaka ba église bato bandaka ba louange ya bandeli alléluia amen alléluia amen amen alléluia amen baba ozali wapi yesu ozali wapi on a biso OK bo bandi église yesu azali awa et comment est-ce que ba période wana ngana yaka so église te pona comment okende travailler na bata Vox Day papa chéri ataba kutuba et comment ya mo ucho travailler na yo na palais boy ouais yaka histoire moi si ya grand frère Chelo Damas te bo yo ba no zelo l'église yoke maramba OK côté mususu OK chakwa côté mususu no zaki l'église te et ça les mois vide après na comment expliquer ya chéri non ta ba condition de vivre na ngo bébé ya singa bon fona ke senga et pas n'a parlé pas grand frère officiellement normal voilà d'accord mais c'est bon photo qui t'a qui sens je sais pas biso na kenda ki senga nga pa parents na ki sens azingai tanga azingai amemi ngai siko e pa na bango na Lemba na avenue o elandaki ya biso avenue Baoum OK c'était comme ça et au salaki na concours moko ya école ya ba méthodiste bon ouais méthodiste voilà na ngaba et benga si je me trompe pas elle a un concours il y a jeune talent il y a école tout il y a méthodiste voilà l'église na école tout concours de chant concours de danse des chants voilà concours de chants et ndinga l'église na école et ngana qui go représenter sikoyo méthodiste ya ngaba OK da bazwa ngala sambela kuna te na tanga pe kuna te me bazwi ngala yala na période de congé OK tant na ye no yo bima numéro 1 na yo gagné donc méthodiste ya ngaba et bien si chanteur oyo ayemba ikoleka ba chanteur nyonso ya voilà après ba ko changa na méthodiste ne benga na tangi école na primaire na continuer école primaire na kuna ofele OK donc, voilà c'était comme ça donc prix ezaki yango na to ba pesa ki oka bongo droit oui tant na gagné ba tonyo tanga wapi non na tanga na kitome ça na kisensu tout ça ou ta kisensu tout ça non na kikonje OK comment tanga d'accord kuna tangi combien de temps na tangi 3e non na tangi ouais 3e 4e 5e primaire na kuna okimi naki mandeni bo 6e ça a été quoi 6e na yo zonga ti ozongi kitome ça na zongi OK ça 6e kuna na kisa 6e ozo diplôme te na zo te na lo ba primaire 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 kuna na se kuna primaire moi j'ai fait diplôme te na suka na 5e des humanités mais je me suis décidé cette fois-ci l'année prochaine
faut vraiment nazongela pour mon grand frère nanga héritier Watanabe ezaka na retard héritier Watanabe asishi a sali examen d'état celui que moi déjà a muto pana makambo mo ebele ya musumu nga pe na nango te mais tant que net yo boy age eza pe na voilà anemi kozongi age on pesa pe ndongo kanzana te te beza pe na nupe lo bande taille eza age pe eza pe na aza muto pa encourager nga donc faut nazongela classe nanga voilà moni ba vie to kola ma condition mususu ya vie na ba surprise nango si exactement je suis d'accord avec toi la moi santé koto salibo tout ça bon alors voilà je voulais détecter la personne qui avait en fait Atamba Kutuba cette personne a eu le loi kenayo ou apprendre musique ou tout bien professionnel parce que bon Vox Day bando ça de la musique professionnelle Vox Day c'est un groupe mesdames messieurs je sais pas si vous l'avez vécu à Kinshasa si vous l'avez pas vécu malheureux papa Tambwetich papa Kabongo papa groupe on a Kinshasa et en avo musique nzambe mais on beta le roi wenge bota ba l'émotionnaire si je me trompe pas voilà groupe à Kinshasa ekota sakuba na ndole pena ya nzambe bango wana donc parce que à l'époque monsieur Popol non to beta papa Koutino to beta papa Kiziamina papa Sonic Kafuta to beta kana l'église papa na na banal Mutombo papa na Léopold Mutombo na limité 7e papa na biso mususu président Renaissance Mukuna to kenda kuna on ba to bele bi bien il va venir héritier Watanabe mais là on va biso da to yemba déjà bien filé dis-moi qu'est-ce qui a été dur na début de carrière na yo tango kei maramba nzambe c'est vrai que on a nazo habitude ya lo bango ya mona na yebisa ngo Michel na ibatutu ba komo yemba en fait bobongwana parce que bino tango bozonga ko nzambe na ibate boloba nini po majorité batu ba komo yemba musique ya mokili ba ka to utaki pa nzambe na utaka na chorale na utaka na orchestre mo bona yabo do bobongwana bokenda ko ta satana mais on est pour mteya shona bino sikoyo tango oluka o se repérer. Qu'est-ce qui a fait en sorte que on lâchait musique wana pour embrasser musique mususu? Voilà, déjà biso bato yo to botami na dona ya oyemba. Tango za de amwa muke eloko ali ko bandano liboso ya koyemba pa na ya liboso ezaka na église. Po to kenda ekodim. Ba mema ko ekodim. Fo yemba. Fo kenda église. A moins ko za mutu mo botami bo kenda église te. Donc talent na yo olingo linga te bando mimbi mena na nuka na église. La plupart pe ya bato ba yemba bien ou ba sala pe ba succès, ba zaka bato ba yemba kina na église. Après comme à un moment tant mutu ko mokola ba sentiment ya kibomoto na ba destin oyo nzamba tsa na vie ya mutu et comme on sala yango moko sans kutu yo ozala na pouvoir de diriger vie na yo. OK. Donc voilà. OK. Mais qu'est-ce qui a motivé le changement de temps en fait au la musique amukili parce que Vox Day ndé to bango Vox Day pesa kina na elenge o muta ko sepela nango. Oui, Vox Day elenge na pesi vient na chanda ta na Bruxelles. Vox Day na à l'époque to ngato ke Cameroun na le moi muke papa biso boy. Yo na kibomo na nona muke na ondo sa ni na Vox Day. Qu'est-ce que tu faisais? Na bando yemba to sala album na biso ya suka na Vox Day. Na yemba to kendela lola to kendela lola Lola na 1999 na studio Ndiaye ela oyo mwana muke mwana muke wana siko na ba 14 ans na ba tata na nyoto ndo wana na ba 14 ans 15 ans na lata de casque na studio Ndiaye na imba nzembo ya mobimba. D'accord. Maintenant il y a nazongi na question na ngai elo ni longo lisio côté wana pour traverser de l'autre côté en fait. Tant siko comique nga na fanda papa na nga chéri ataba kutuba ye Vox ba yeko kende États-Unis. Vox Day voyager. Vox Day item de États-Unis, Jevakin, groupe Jevakin. D'accord. À Norbeta na groupe Jevakin na lemba na na Vox Day à côté. Vox Day. D'accord. Vox Day yeko kende États-Unis. Tant que États-Unis, nga na zongi pe et pas na biso. Na de bonhomme na banga mo. Tant na zongi allez na moi sentiment pe ya ba déjà na banda ko bet na moi muke na boaka kana bokesa quartier ya biso to sala ya famille après kuna na komi oyo ko la scope na musique bien na ya makamanza parce que justement le Congo na kata nzoto ezaki na nzoto donc comme na zongi sous na secteur na ko intégrer orchestre moko komo na ngo Santa Shock la paka na mboka ya veni na biso sous moi likolo comme ne paka na mboka Gnata na manomo Véronica Moucheni, yonde la jolie,
bapesaka nga malako tolia baboti balobaka nalinga oyo motema nanga elingi yango na pona yo Veronica na ngai bango bosana ngote na bosana te asko ba 2002 bokesa quartier kufa aba 2002 ndule beba bokesa ba quartier kufa période asko na yema ba focal nanga lokwa ba foko nanga lokwa ba Ivi Matondo ya Diago Music jana petrole wana na mango Evelina mango banyango fa papelo boaku na pesa exemple oh ba 2002 na baba il va mango côté yango avant na baba na melite na langwete na zana kwita mbendate boale bolingo ekomisanga zoba kwiti blandine pemba ngana sanet na okite ponga na ya après devenant bakasi tu vois qu'il y a pas miloko déjà ya kala ngana ya après voilà na sanet na yebite na yokite mais bat ba yoki na parler I love you bébé Jessica nanga amuni noza koluka oyo na pesa nanu na yote affection ya bolimo omemielo nelinga kaka nde bashaga eloni esala que neti lelo boyo bandolo bela ba makambo eloni esala ba parolier à l'époque vous avez parolier mana les parolier mana chansonnier bon tout que non de oublier ça eloni esala que neti lelo boyo o bandolo bela biloko ba cadeau o pesa moto biloko pesa ba cadeau te eloko esala to lobela po eza msuzu occasion ya kofanda na yo boye pe ya kozala na plateau boye ya kozala artiste reconnu boye ezalaki nanu te mais lelo ntango nakomi eza lokwa architecte moko boye soki ayebani atalinga atongela motu na kofalakisa ba oyo atongati lakisa baplan donc dina file ya kala to ige ya kala ige ya seri wana oyo laksa oyo eza ba oyo tonga te yo laksa pale mo me pale o architecte mo muta tongango mais dessin na papier on na sala voilà laksa bongo te mutu musu muta tongi voilà donc wana pe wana raison mais ça ba plan ngai na sala na zonga ngana nano bila carrière no bien wana carrière mo bien na sepele na longtemps na moni wana carrière mo bien ça et ça démontre que parce que je l'ai dit tout à l'heure oloba elo montre oloba grâce je sais pas ce que yo mo se rendre compte nango auto ezara ndebo comme ça bilo msuka ba slogan non mais vraiment parce que lelo lumière eza tout autour na yo to likolo na yo so tali penza bien même pas qu'à place au Outa, mais mingi baza na ngote na musique ya Congo. Merci. Oh peut-être que bazwa qui peut occasion ya ozala pembeni ya ba project bato baza na ba projecteur à makasi. Ba JB ba Wera ba Kofi ba nani mingi pe lelo ba bimisi ba bina filete. Po mingi tamso ba betana président na bino ex président na bino ya Villa Nova ba peta mso na lumière au bina fila za na ngote. Mais lelo eza grâce. Mais qu'est-ce qui a concouru que pour que lelo bina fila comme bina filé o akomi? Déjà ça temps eza grâce sur na loba eza savoir faire eza pe na bimaki ne sika eza ki na lumière s'il y avait pas la lumière na ndako na biso j'allais pas être au na appelé Villanova voilà ouais. Donc tout ça il y en a na 4 donc bandi na grâce ouais. Temps étoile savoir faire et puis lumière na c'est pas le temps temps et ça là est bien mais temps on définit un mauvais temps parce que temps voilà on définit un mauvais temps parce que c'est là où on s'est dit que tiens on a voilà donc qui maintenant mauvais temps pourquoi nazaki bienvenue pena en 100% déjà l'orchestre na biso non full boss. Est-ce que na kokyo vas-y voilà. Et comme si nga rapo talaka muto ya ba pese comme full boss voilà full boss ça qui parce que na mona mukongot na sala musique na sala ba cop na nga à côté na zanga moi franc congolais te moi dollar te malgré na ya na musique mais na kenda sous zandu na teka basket Abubakar Balion nzambi ba mungu sala ba coopération tout ça vas-y continue ouais continue donc na qui bienvenue à 100% d'accord l'orchestre pourquoi parce que ex-président nana c'est d'abord un ami. Tu l'as tenu bilamba. D'accord. Tu bêtis l'orchestre moko. Tu sali ba parcours rebelle. Tu yebani ba bêtise. Tu yebani ba mayele. Tu yebani ba kanda. Tu yebani ba défaut. Tu yebani ba qualité. Et maintenant il y a kusala groupe nae. Haki plus na besoin ya bateau yo ba yebi kala na été. Bateau yo ba yebi faiblesse na été.
bato bayebi kaka ndenge akomi de. Mais bizarrement, laisse-moi te couper un peu, bizarrement ndenge lobi boye et comme Moussanga parce que au rejoindre Villanova après 2016 au rejoindre Villanova, mais tu étais là avec Fabregas. Na ba début même la maison mère dans tout ça là tu étais là. Et comme Moussanga qui ndenge o ya na groupe wana après. C'est pas qu'il y en a qui après. Mais on est sûr que Nazala qui le bienvenu à 100% parce que Nazala qui déjà Nanabanda je pensa espace d'accord comme il se doit nenge pona Nazalila. Pourquoi nenge na tu tout à l'heure. Et ça wanga ina na sali makamanga na sali structure nanga. Na lingi na structure nanga muto pena auto sali nemo ba parcours ebele azate pour peut-être na yebi ba qualité na ba défaut na to yepa yebi yanga. Naba, pour moi, on est on est à Makani, tu es à Oyopene à Salema. Ouais, c'était comme ça. D'accord. Tu es à 3 orchestres. Na Fabregas. Voilà. D'accord. Tu es orchestre à Liboso, tu es à Kije Musique en Alemba. On appelle le président Chris Kaswambote en États-Unis. Deuxième orchestre. Il va président aux États-Unis 3. Voilà. Tu es deuxième orchestre, tu es par César Loboko. Il vient à César Loboko. Bon séjour à Kinshasa. Ouais, on a mon concert dans Havana. Alors bon, on a plateau dans bien filé moi nanga. Le seul dans mutu. Ce qui est dans mutu moko. Bon, na bombika. Va faire ça. Bombiango c'est même connu. Va faire ça. C'est ça. Va faire ça César Loboko. Toi quel mutu ba fleur azo mérite. Tant to yo beta kuna. Tant to yo beta kuna. To le moins troisième orchestre to yo beta Epada Kumuda. Epada Kumuda Newman. To yo kanito lo masko pas César Loboko. Expliquez-moi. To yo kanika sitinga na masana. Ah d'accord, OK. To yo kaniba to lo ngam surprise ke miki la. Bokende n'est pas Newman. Pas Newman. OK. Mais après le temps to bonga mapoto kende da mikende la ki da kota ki déjà je peux da moi pas d'avance. Après on a ko rejoindre. Ouais yo tango tikala tango aux retard à pawa na yo ndosani. Te naza nga pe kaka. Mais copé ba copé benda OK kendule. Voilà. Après na pe ko kota la vignora na umela penate ko yana ngai pe pa umela ta longwa yo kota wenge do to yebana ki pena makambe bele. OK. Côté musu na ko pese pe forte parce que ayebi nga na ba défaut nga na ba qualité nanga. Défaut nanga musu na colérique na trop direct parce que ça mambo to salana. OK. Na ba okesa ba to ndo beta. OK. Baki noko baki ya tout ça quoi mona Johnson a pese l'espace. Awa. Awa sale lango pe bato musu soa. Toi go sale lango pe ngamo. À part ça, ayebi pe na maman na talent étoile bine à laki. Donc c'était comme ça. Et ça là est mais nazomana nazomana comme si on a un manzembo mauvais temps comme que tout ça l'album du groupe elle singa na tanzembo nana nabi tu vas présenter mais makambo lobi yango mais ezobala na vinate et ba na tena certaines réalités on na yebi ya bino parce que je me dis que il y avait en fait moi couleur mobo comme qui na cœur ya Villanova couleur a bien affilé. Quand quelqu'un ne considère pas trop vraiment quelqu'un, est-ce qu'il PC lokoana? Boulot sikoyo. OK. Choix à quitter. Et comment il a un moment moko mukolo ke sa voyager na poto biso to na kini to travail. Ndega ezala. To travail, to travailler. Ngana obi misa ona zagi nango. D'accord. Donc azagi na faute à 100% te en fait en autre la penga position ni na eli. Parce que o eli boulot ka to eli ki master. Maintenant, PC minutes, d'accord. Maintenant, ça a été gentil, ma casse, c'est pour un master. Faut na zané na moi ba rigueur. Quand on a payé ça ma bête na PC raison. Faut na zané na moi ba rigueur. Parce que nga ezaki pena ke boye répétition. Obi pena ke maso na leke na yemba. Mais répéter sili, ozongi parler au mota ba on émission. Oh. Ba ke émission yo ba betio na liste te me bozaki na bango. Ngala uta ki sensu na répétition na Mbinza. Ma campagne, Ma campagne. Répétition si ba pêche mon à transporter. Mais mon bateau ba pemeni ya komi na ma campagne. Ba pêche ba transport. Donc bani nga ba ta l'esprit. Tondo yoka, nde tondo yoka. Ke kuna go futama. Neti ba mo ba transport, on a bilongo ba bongo. Et nous on est par niveau na niveau. On appelle ça un exemple. Neti ba mobe ba dada ba o akufa Jonathan Likompa. Bana ni susu ba Ibra na ba musuba combien d'années niveau ko futama na ba ko ba Ibra te on dit ba Yasser Arafat bilo mo ndengo na mokala ba combien d'années niveau ke ba fu ba chaka bango lar mais ba to musu neti moi sima ba to musu ya sima ba ndo uzape ba lar te ba transport tondo yo ka bilo mo ba ndengo
Est-ce que ça a même ordre d'idée t'es tam souke bon bien fait la rose t'es beau pesa bateau faut bazo. Bon. Pour peut déjà coopérant full boss. Massa no pas ibege yo pour combattant. Le seul lobby que na joie là te la kosi. OK. Ça na bi que na joie là te na kosi. Yana ba jouer na joie pe. Yana ba jouer pe na joie pété. Voilà, c'est ezaki bon. Parce que on a une chose que la réalité il y a 8 mois, 9 mois na ngai ya rozala na 4 orchestre ndenge zalaki. Un moment où on a longwa oui. Na longwa vena na bae. Ah la no ya na ngasuti. Donc au moins donc là tout dans la réalité mi bali. OK. Réalité oh wana. Deuxième réalité, ezaki chef d'orchestre sur à l'époque, na pese mbote sigali. Le bassiste. Le guitariste. Le guitariste. Voilà. Mobe. Chef d'orchestre, c'est ce que je parlais dans la logique. OK. Musicien, tout, il faut que la cahier. À l'époque. Donc, c'est présent. Il y a d'autres choses qui sont loambo, président Dilou. D'accord. Orchestre na bango, il y a comme un mo avec la guitare. Président Yembaka. Président Yembaka. Pour dire que belle président qui album, il faut taper ça qui. Donc il y a d'autres choses qui orchestre, il y a biso musicien tout ça, il faut que la cahier, faut kabila ke, faut que la cahier, il faut tout ça. C'est quoi yo? Il y a yo kaka déjà que presse azana masane mobwe bina filé a manga fort. OK. Parce que tant yoyé il y a pas de régler na nenga ki bina filé on a que monte déjà presse sala banzembo au sala ba voko il est parce que sala ka. OK. Donc faut ba coincer yo pena. Donc c'était comme ça. Comment il se pardon non c'est ça monsieur Popol. Et comment concert faut batina ba message yo batina le hoté. Émission okenda mozanga na orchestre. Si que l'on est à côté là, qu'on a fan da pena na fan da si on viva wenge na Villa Nova. Viva ngo. Et donc et ça là si ko ken na fan na orchestre pena. Le lo boy ça histoire. Vas-y. Nyon so na yango pe toninga pona ko mona. Exactement. Et donc ça na fan na orchestre ça tango ba frère na biso Yasser Arafat. Nani Hervé Tao. Ba longwe. Parce que tous na concert, fait to beta concert ya Kofi Central. C'est ça qui Kofi Central. Tant on vient à ce Kofi Olomida Sali maison production voilà. Voilà qui a produit. Ah bete Fabregas na Inter. Inter, ouais. Parce que nous avons ya bololé ça na six ça ko sakanade. Parce que mutu fa interpréter vocal ya Hervé Tao. Oh nyama nzoto sasa nyama. Ba chanter avec tout ba meli pema. Nga siko na neto lobanga na kini na yemba voix likolo. Parce que on a vocal ya mutase. Mutu abeta ngati. Ba beta me combattre nga. Président na beta ngo. Ah, ya solo meka. Pa na beti. Toi na beta on na modifier ngo lisusu. D'accord. Amodi oh nyama. OK non qui Marie Messa Mukando sala wana. Ki ngai. Bon na ki ya Marie pesa. Ozo ya Marie oyene koto ya. Chanter za munene. Ozuye oyene koto. Voilà. Tant na yo sala ngo sikoyo. Oh. Première répétition na ville na Savanana. Ba chebe instrument. Ngasi ko na ba place ba recruter petit na merveille Yamado. Voilà. Ngasi ko na da une expérience ko ma na instrument pour na outil na ba orchestre. Tant na longo pa na ba Vox idée na yesu pa vient na tutu kaluchi ba 2006-7. Parce que ba master belé to zaki na mbola. Voilà, ba master belé to zaki na bangwana, ba zaki na ba bon chanteur. Mais ba betana no orchestre te. Bango tout. OK. Donc ba mesana na matos. Bango tout muta beta no orchestre za raté. Ba ki ba bon chanteur, ba yema na bango na matete, ba collaborer rapé na ba artiste mususu, ba travaillaka, ba yema bien. Mais expérience wana ya boye ya instrument pena ke ko répéter nango nga zaki nango déjà ponga na beta de ba fikine na ba 2006 2007 na orchestre vient so tutu kaluti Dumer na bino mo azaka mona edingo na ba te die akinda asa poto diega o moko yem dazaka ye wana yem tala Dumer na si na mona ye muko te de Jésus. Si non bako ye dia ya mugomo rep na mna yo tika mwana de Jésus. D'accord. Na pesi de Jésus mote moi na ve dingo. Wana yo ye bibiso moi bien monsieur Popol yo bike ba mastebele na série wana na ba vie na ngebele to betala ba orchestre moko bazana bandako ba yemba quand na bandako ba grand chanteur ya quartier ya veni. Biso déjà to affronter déjà ba orchestre. Donc biso là ba to liboso oyo to nimaka ko luka ba orchestre à l'époque tant to travailler za ki ba ngai omba ex-président nanga Robino Mundibu. Auto ndo signé. Toki obeta na boka liste en moitié Robino non, na vient nanga Thierry Migler.
Voilà, il est pas non. Mais tu es nanité, na liste au Babaksa mingi Ibra, na mon yo tu es. Un bon chanteur, mais na quartier. Il y a na quartier, ma bête en orchestre était. Orchestre mon comme un meka koya, ezala ki ya vena biso César Loboko. To kena na bango, to sala ba test kuna, bango ba yebi le kaka ponga ina ex-président na to tikala. D'accord. Voilà. Nenga na mauvais temps. Parce que c'est le temps où c'est là où Binafilé a eu un tremplin. Place Binafilé pena bato ba comprendre les gars. Garçon en makambo. Après il y a que se justifier le sous makasi voyage au Bossala dans Luanda. Oh bena podium inda. Podium inda mena bato Luanda bena ba bambande Binafilé mo. C'est quoi pas comme pardon monsieur Popol, pardon. Loba. Ah émission. C'est quoi tant na ça vocal la frère wana Hervé Tao. Ba tie instrument na Popol ngo esala raja ko sakalate bato ba manga ba mbongo. Même semaine wana toye to beti concert na inter. Na yemango subwe carton en sakanate. OK. Orchestre fait que voyager dans 2 semaines orchestre fait que voyager et que nangola. Ça me plaisir. Betangoko. Oko betango. Oh nyama nzoto. Sasa nyama sasa cherikeri nyama mupe. Nyama wana. Aponi na ye dodo lomboni maneke ifasik. Pieuvre aponi ne sabamba na bolisto zambe zamba jido. Batike mo. Plus que Juma okano arosi wasala. Mama yebisa kingatao. Papa chemira papi pikatesh. Nolia na otona te nazana tetenya. Nazopia nazakisita. Kasiboni mabobo ya sisi. Ozangi loko yo batewa. Ozangi oyo bongo la kian. Nyama. Ale nyama zamba nyama. Nyama mai nyama. Nyama moto nyama. Oh nyama. Merci à toi, Hugues. Binafilé, j'espère que ça fait plaisir à l'œil du chef, l'œil et l'oreille, le général John Chibango. On orchestre est préparé voyage à Angola. Na zalakate. Ok. Liste ya bato faut ba kende Angola. Ok. Ya mon nation na zalaka les bienvenus à 100%. Ok. Parce que tant bilongo na mo sala comme ça ba rage na ba répétition on a ba concert. Ex-président Tali a dit il faut voyager à la fois qu'il y a rep ici là 22h à Birmingham Panepsinga sali sa passeport express voyage et tigani na ba jour autant token OK Angola. OK. La sali ça n'appelle ça merci na vient na oncle Jans. Mutaki bosso pona simba $100 à bosso à l'époque mutaka bilango cash boy. Après venanga Jean-Jacques Mutali ndando bambanga na honorable venanga ya tout kaluch venanga oncle Jans na des bonhommes après ça $100 venanga docteur Diclé après ça à l'époque $40 si je me trompe pas venanga ba sangisa nga mbongo na kenda salsa passeport ya rapide. OK. Naé remettre passeport après quelques tabou visa pe nena kenda voyage ya Angola na calcul na zalakati donc oye mané na yemaka vocal ya master na wana nde na modifier wana nde comme ko sala makambo de sala ke na kota de place siko na yaki ko intégrer ce orchestre bien na fani tant président na biso voyager to ko sala nzembo moko mobe ayo ko nzembo moko formule tant on lobi ke na ba cœur couleur na ngi komara na kisiko ko s'imposer na nzembo wana ba yemi nzembo na poto est-ce que tant eye boto interprétant on a live le beta bon rapport Sanota. Sabela kake bandeli aya. Ebana gizukali na lo ekomi. Bololo. Mama munwe. Ninyangolobe. Mama munwe. Ya. Obiki. Non qui pour ça le banner le mobo. Na le bango. Oui. Et ce ko ti ko so na te ba découvrir talent oyo. Na tika dia. Ozo soa. Dana lo bayi ga kola ba Jessie là. Ozo mona ba tu ba. Obi ko na ko sote ha. Non ka bien mobo non mo nti ko batu ba ko kene na distraction ko soana menzoka misala benezali donc imaginez-vous nzembo ye mami na poto ba ye miango na ndenge yo fo ba yembela ntango ye na kine comme na live ngana ju na porter lo weza akite na che yango etikali caché bongo ti lelo ba manze mwana bongo si ça je sais ndenge ngana na cha yango version live donc nzembo na ngate mais na imposer voix moko boy wana tu sais qu'il y a des moments où les talents
impose l'homme. Si on a un talent, et on a besoin de choix, il faut bon dimanche. Même dans les concerts, surtout on a tu voix. Parti on a beaucoup na chorale. Moi ba yo pekisanga. Ko chaka souvent na te. Et aussi mbaté tika l'identité. Maintenant on a mauvais temps. Au sali mauvais temps, on peut savoir comment mauvais temps mais ça mauvais aux temps oyo yango bena monter propulser bien filer siko vraiment bato babi ba yé c'est bon, c'est carré. Depuis Villanova bato babi non bien affilé, c'est bon. Mauvais temps. Qui a écrit non a petit titre mauvais temps. Amoko na chansonné. Ngomona mutapé ça titre mauvais temps Berti Bongome, mon frère, na pesi mbote belé sigali. Azana idée. Tant toujours pesa banzemo. Ngai ex-président da biso andima nzemo na ngango facilement. OK. Abi non nzemo za nango moi bien mais non mon nango faut so mara nzemo pas parler. Na benga nickel parler moi notre travail à l'époque. Na benga nickel beau travailler na nickel tout ça nzembo oza nango bien mais na niveau nondo yemela nzembo et surtout les répétitions surtout bandika présenter banzembo yanga ya la ndambo surtout bandika batu ba bayi batu ba olemba parce que après na yo betela masana ngana lisona bi nzembo motema na ngeti na ngana mbaka nzembo na kumi na bi ke ça succès mais présent linga ngote mais aluka pe titre ni na opesa ngo. OK. Il y a des signes il faut pesa ngo ngana pesa ngo titre après la pluie. Donc okay. Après la pluie vient le beau temps. On a ébé que nengero ke na matata bongo et simba. Oleka na kati temps. Oleka na kati temps. Après ils horaire ka ko talanga. Betabi eleka mulai. Chanwara mauvais temps. D'accord. Temps oyo pona yo yemanzemo e komi lokwa mauvais temps. Mais lobby e go simba. OK. Nena ko pesa titre wana mauvais temps. Et puis les jours no yemanzemo on a studio. Ex-président na Sangabi bina fait les salles wanga la la te yemba azinga yemba po tellement pekisa nga nemba nzembo ngape na boya nga cheka ke bon na boya te ke boya insister on insister nzembo no beta mandenge yo linga pardon na boss avec tout le respect na pena na conviction ke nzembo e kanga e sala bien e kanga ko ya nzembo na ngai mo na komi tikanga pena na yemba ngo pardon ya mo na studio sanga yemba sala kwa. Au poussé, on a toutes nos questions, on a prévu qu'il y a un côté. Quelle a été sa réaction maintenant? Tant que vous avez mon bimba, tant que vous auditionné, réaction à Ezarine. Tu auditionné? Yo na ena yoga kipo yo yembi yo boyemba ntela moto yo yemba ki ya yo tcha voix na après. Non, ngana yemba ki ya yo tcha voix na après. Bon après na suka tant on a insisté et tant on a insisté na bina yemba yango. Et là au moins là tant on a dit bébé ko boyanga na nute ko lelisanga na nute. Bébé on a siko ex-président ngam ta chaki yango. D'accord. Amoni ka ke bon. Le wanzem mango de ali ka yemba ngo. Il s'appelle orchestre na ifo couleur na yepe ezala. Même manga lelo so na tia album ba musicien na na tia moi touche na. OK. Ba réponse wana bébé et ayo chango. Au final na yemba yango tanga na yemba ngo ye libanda. Ah ya zana libanda. Bimi abi na fina studio yemba ngo na ka talk jamais. Yemba sa lo wanga na la te yemba. Tant on a yé na silisi ya kocha bando yoka te bina vile zonga na kuna bwaka nanyo gelo masundi bwaka na nia so bwaka nanyo bwaka après bon c'est me suis ma forme na pesa ile banga la muzombo nganga mo mutu banga la muzombo la c'était comme ça après il y a eu wana des gens ba ria kanga fort pa ba master njebe pola même si ba benga pas c'est comme na embela kala gigi palmi c'était comme ça. C'était comme ça donc tous couleurs non moi muké en acapella. On a parti moroka ka oyo ça bien. Kolalisanga na nute kokimanga na nute bébé lelo bazok pusana pene po bayo kike ngala pusani pene na yo lobi soki nga pesi yo mokongo kaka bango bakoseka baolanda po balelisa ngai bebe nalinga kona bolingo teka oza na motema mobimala nga nyonso ezalaka ya yo papa Gigi Palmela Palmere Valdomudi oboyinga Arno Ambi. J'espère que cet extrait en a capé, il a fait énormément plaisir à me connaître. Tu sais qu'il dit.
Yama Denise Beto, tu as depuis Kinshasa, on Ah, connaît Tshisekedi. Apprécié mon papa Lucien et Kofo Sonas encore et toujours merci beaucoup à Changalume, mon ami Daniel Massaro. Et moi, mon nom est Ezokende. Nzembo wane bimi, nzembo esali o esali. Nzembo bimi. Luanda, et comment y a eu depuis concert wana, tozara na bate belé na Luanda. On dit na lobi lo mona se rendre compte na ngote, na bi Luanda comment y a eu. Voilà. On a lobi boepe ko luki na problème. Oh. Ah, ok, ça va. Ezaki avant concert wana to tanga concert wana betami Atlantique, ezaka Atlantique quoi? Atlantique. Atlantique wana. Ezaka somme. Non, en fait, biso tant que beta musique na light musique Villanova. Tous alaka na ba fan moko catégorique. Ba fan ya biso kaka. D'accord. Ba fan mo ya ba jeune. Ba jeune kaka mbalinga biso ba yebi biso. Ole kapela nzela ba papa msu ba yebi ote. Bana msu amike pe ba yebi opete. Mais bato yo ba focaliser na Villanova na bino, ba ngonde ka mtu ba oyeba bino ka o entel. Mais si on nzembo wana message ezaki na nzembo wana. Na succès nzembo wana esalaki. Et à quoi ça en sorte que na génération mususu et oyeba nga et o découvrir nga. OK. Na batu mususu pe o baza ba fan ya bokese mususu mais réalité ya nzembo et yo toucher na bango. Et toucher bango OK. Po mutu tu aleka na réalité wana. Lelo bazo pusana pene po ba yo kike. Ngana pusani pene na yo. Lobiso ki nga pesi yo mokongo. Kaka bango bakoseka. Bolando po ba lelisa ngai. Na yemi ba ata mwana baba zali kaka mwana. Koka mwana, kizengi mwana, na ikoka ya bo. Monsieur Moyemba, monsieur Moyemba partout le Tumba, n'habite sur Zoa Maïla en côté wana. Aimani. Balanda kase kombo nanga balanda kayote me balanda kase kombo nanga masia. Pasi nyanso bazali sende. Toi ba élite, toi ba chansonnier. Ba ame tutana ki. Ame tutani, toi ba toto na eloko nzambe. C'est normal que ne de père bon. Na pas na moni yango na moni ya kututana wana. Donc c'était comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé na Luanda wana? Bazali kaka mwana, koka mwana, kizengi mwana. Combien de maman bana koka. Maman msusu ayo kanze mwana na papa msusu poka na yembi. Mwana baba ape mwana kizengi pe mwana koka paza mwana donc message et ça li que est véhiculé na ba tendance tu es toujours na ba fait à société na ba réalité à tous les jours en fait ouais on moni nze mwana ibimaka meilleure chanson de l'année oui moni nze mwana ibimaka meilleure chanson ya album et on moni nze mwana ti lelo so ko total na album mwana nze mo eza na ba vie ebele. Alors on va passer la page Villanova na le Kango. Anangola onolo banangola na 4 on bandela 4 fois elone le kay. Et le gars, il me l'a succès. Il me l'a succès. Batu balinga qui ont na banyoma batu banyoma taba bambambongo. Ah to kati. Abanela. To yembi abanela. To yembi abanela. Donc et ça rentrer mali boso ex-président chapez ami Nzembo. Donc yango mtesale pena neti bo sikonne ba misa mena ba zui ba Nzembo. Nzebi na fila zui Nzembo. Non yeba à l'époque to kenda to beta to ça l'émission moko top 10. OK. Y antenne A. Ouais. Parce que ton nom que ça on a boîte mobile dans la ville. Tant que comme iguna et ça faut ça playback. Tu na 4 musiciens. Na 4 frères na msuka ya ba musicien pe. Et orchestre na biso là, que ça là, émission playback. Et comment ya ba cha ba Nzembo be? To kuta de Nzembo. Nzembo ni na Nzembo ni. Zigida na mwana baba. Yo ngala comment se sentir ko gêné no mumu quoi maman ça va mona lo quoi yom do au travailler lo quoi ouais ngala misa téléphone ngala rapide DJ ngala na banze mongo awa zo pe banze master o masanga batanga bayebi o twala na bango kuna donc voilà le gars terrain mon lingo ke na soutenir ok kuna te alors bo sali engombi salama na Luanda wana et Bozongi Kinshasa, Marambele Kai Batutu Bayebi, mouvement de Marambé Salemaki. Mais Nangana, le jour où vous avez perdu Jonathan Likompa, tu étais comment? Ah non, oui, bien étant dans le fond, Jonathan Likompa, au moins une vie, t'as la bateau musu batambola na Nzambe penza. Na beta moi lisolo moi muke ya Jonathan Likompa. Nzembo Jonathan Likompa a emela Julie Kitima. Ezaka ya Julie Kitima te. OK. Ezalaka ya Jires Kembo. D'accord. OK. Linda Lika a emela Jires Kembo Nzembo. Parce que tant
tant que na studio jour mo quand tu no répéter on a na studio tu travailler ba nini ah est-ce que mo ga ye lo belinga on a ah presse donc Jonathan oh tout le monde GSK mo ah nzambe ngolo talanga qu'est-ce que passe ça talanga ex président na nabi tout le monde nzambe GSK mo zoanze mo oh GS nazalia ngai butu mo biba oui, je vois. On est à l'endroit Gili. Ok. Voilà. Bosala ngobo. Après, ça Jonathan, oh, tiens moi Gili. Bon, moi Jonathan là Gilles, Kembo papa, Gilles, au sinolinga na porta Lilita. D'accord. On a vu va pesa bacha moi Gili. Joue moi Jonathan Facha. Nze mona nganga na bino da bozumi tuka boteki banze mosobi bakanga na sobi c'est ce qu'on a fait donc est-ce que mon millionnaire donc toujours encore et toujours il les arabes parce que ya mona wana longole na maboka millionnaire donc a fasha na studio nze mona na ko peta ngo social nzoke za nzambe mtalubaka kati nanga nini yako salama OK après quelque temps Jili Kitima ayeko tinda mbongo ya nze mona ye OK je reste malgré millionnaire. Maintenant le comité. Mon comité na. Oye bi pété ce que goya. Et tu y a qu'il y a pas mutu toi te ka ngise mazwa mbongo. D'accord. Parce que l'isolozo le cas entre ex-président na Gires. Bada na ba ninga na bango mo oza ke président ko tche pression ti. Parce que Gilles tanga yo ka extrait wana ya ninga nze mona nde ba kutcha ka komona atina mbongo. Après 2 jours, à 2-3 jours comme ça, ouais. Jonathan Somi voiture. Aïe ne sou yambanga. Ah, t'es yo posa la kaka. Parla na ngina lobanini. Ezaki on dirait ba moment ya souka pe otozaki na frère na biso Jonathan. Et c'est mon ngeza ata kota mabele mais atikale quand même kota mwana mutuka. Mon sala na ifutaki quand même. Mon sala na ifutaki. Et peut-être ceux qui tozela ki kaka tant frère na biso gérer salinga tinda. Msusu alingaka kende pe sanki ayo kapta elenya mutuka ndipo car na vie na biso ba musicien et jouaka et ça très important ça moyen de transport ndenge famille na ba mona que ah moi na biso atika quand même mutuka donc Jonathan Zaki na habite ça une grande partie ya Villanova lelo boye mutawanga na te biso tout ça la orchestre le to longa na Villanova to na posa to na guitariste mo azala na Nzela ya Jonathan. C'est qu'on appelle si merveille li compa. Bambote belé guitariste na merveille li compa. So yo ki bien au monde que ana ki Jonathan. Donc biso tout au lukaka ki Jonathan ana. Et ça orchestre na biso. Merci. Apena esprit quoi. Atika pena esprit. Merci Hugues Binafilé, merci également à l'honorable Guy Luando qui nous suit depuis Kinshasa. Merci à Choisi Matata, le vénérable maître, papa Lucien Ekofo, trésor Yaba Yabanzel et te salue depuis Kinshasa, menamoni te. Yaba. Patrick Mbambi, la personne aux États-Unis. Binafilé, aujourd'hui, tu pèses 2 albums. 2 albums aujourd'hui à succès. 2 albums, 3 singles. Ouais, je veux revenir dans la single Noya. Tiré. Na problème. Paiement Nzambe 4. Ok. Igakola. 4 singles. Igakola pena makasi. 2 albums aujourd'hui, tu pèses 2 albums. Et ça, c'est pas rien en fait. Parce que l'album mi balé au Sali. Au Sali, on a l'abstéton de Tolobaka. Aux Élis 50. Au Longwe. 2019, si je ne me trompe pas. Ouais. L'autre à 2022. L'autre à 2022. L'autre à 2022. 3 ans à 4 ans. Mais au Lalité. C'est-à-dire que tout ce que tu avais comme art au Bimisi, et ça a accroché. D'abord, pour l'album Aliboso, quelle a été la stratégie? En tout cas, par là, on appelle ça, merci. On a mis l'album sans stratégie. Si on a la stratégie, on a l'album, il y a les gars qui ont la CDT. Bon, il a pas de stratégie. C'est lequel il a une stratégie? Il a peut-être. Maman, c'est lequel il a une stratégie? On a pas parmi la stratégie. Ah, ok. On a la CDT. On a le cola, oui. Comment vous l'avez vu, hein? Donc, par là, on appelle ça Nzambe merci. On a des fanatiques qui ont album bien. Et stratégie ou pas, on a une stratégie. Mais c'est aussi. Stratégie, ça peut m'abaisser. Stratégie, tu peux pas ça. Michael Jackson a l'air de stratégie. Il y a pas maintenant le monde entier. Donc, ce qui est dans le lobby, c'est si ma bonne stratégie. Quelque part, on a Nzamba. Non, mais la stratégie, c'est juste quelque chose où yozo bongisa. Pour le qu'on marché bien. Ils ont m'abaisser. Donc, on a ça, on a ça les caca. D'accord, ok. On a ça là qui, on a ça Mélin Nzambe. Et comme il a appelé Bajeni. Bajeni puis Barabon. Voilà. Nzambe, a même on a même on saute allé bien. Nzambe on a le bosso na misaka. Mon choix. Avant la mise album. Et ça qui critiquait dans le niveau mais
yango pe kam te sala sous succès koleka yango pe kam te bendenga parce que na quand na nzembo na bato ba boki mabanga likolo zo ganga yambe likolo so bien te tout ça nanani nanana quand nzembo ngo mona place miracle yali mais quand nzembo ya mwana o lelo etikala na kati ba chef d'œuvre so ba ndotanga ata na suka ba ochanga kena ba rumba we beta na Congo nzembo na yambe bozo tuna na zola ndeleni nzembo na sala ke na ba nationalité msuba yebanga lelo j'ai eu à parler avec fille moraza cap-verdienne. OK. Abi ayebinga pona nzembo wana ngana yebi kututi. OK. Et puis en plus nzembo lingala makasi ndenge. Ina yebi donc ayaka concert na ngata na yaka Paris liboso azalaka tout peut-être na moni Jesus. Après ça li tout aluki numéro na ngata tout mo so ça ka Cap-Verdien ngana okam. OPC album na liboso reculer avant. Reculer devant. Devant. Voilà. Comment on fait? Tant la longwe. Comment on fait pour reculer devant? Voilà, c'est une chose impossible, mais avec tout est possible. Reculer devant, il y a le moins impossible. Mais il y a possible, c'est aux rondima. Reculer devant, tant le moins. Expliquons dans le monde possible. Dans le monde possible. Le monde possible. Pour le monde impossible. Dans le monde possible. Tant le moins, et belé va faire reculer. D'accord. Mouké va faire avancer. Monsieur Babia, et si maté, même le mien, même Bandegona, Misusu, Naba Massamsu, Naba, alors elle a longue à hôtel Rami Touganan et puis elle a fait la longue na bila kete ki babi awala ke kaita kaka na kosote na tigoloba bateau pinda bandimela mutu mingi te ezala ba même les miens oyo lobi wana oui ezala penza bango oui do babeki aketi ki akebeta mai nga za na ke katisa so ba chauffeur nga ba ta po période wana na ba Audi ba Nissan cabriolet tout ça so ba chauffeur nga ba ta mwana nga na voyage ba ba obela fona nga ba matete la biso ba accès ta mwana ya suka ete kama mbongo elande ku avocata dingi donc et ça a commencé à accrocher l'album a accroché les chansons a accroché Kinshasa a accepté bien que même quand les gens parlaient disaient toujours que ayesuna banze ayesuna biloko na matanga wana voilà bayembela matanga wana tu te sentais comment quand bien je suis fier de moi parce que j'ai un style okay. un style bien dit naza chansonnier il y a cola voilà naza muto yo batu bayebinga elongi nanga na banzemo nanga ekokana OK naza fier de moi ceux qui sont dans la musique moi c'est qui ça rabat les alak to musique moi sorti ça rabat to musique moi là li ça rabat cette fois-ci ba que Jomo peut apporter le comment la musique à Congo ezakite o ba ndo li sabat mais la plupart des grands chanteurs à mboka na biso so yo ki emina bango mélancolisme mo ya mawa mo wa kolela à l'occurrence papa na biso Kalito na lali Pepe Kale na meki banzela nyonso soki seselo sambo na bokolo bango ata na makasu bakokola Pepe Kale pale ngala yakanda kona kuti mama wani yango ngana koyemba mobembo ngala yakana mokili na moni makambo. Mais il y a une différence. Mais il y a une différence entre. Vas-y. Bon, pour moi, les Congolais, ils ont l'unité. Je vais un exemple. Ex-président Nanga, il a une musique à maison mère. Il a caché. Il a un style. Il a répété la musique. Il a belle critique. Ah, ya ne yembeli ne moko we batu suba bengo ya maboke mais yango wana kiye yango wana sala aza lelo aza fier na yepo abima na style na ye donc ngana ndenge moko na ba vie na biso be bua loteto ba ya kipe na musique exactement non fuji to ba ye na style na bango ba mutu na nga ona aza na BCB jo nani ba Minio Abraham voilà ba na ba style na bango donc c'est pas pour rien. Non, ça la succès, c'est pas pour rien. Bazulema. Baolingango, voilà. Parce que naza na style. Donc le quoi papa na so papi texte. Ando yembaka yo lela. Ekamo na yo, na bakate. Naza nga eloko nini, pote na yebisa yo. Okomisanga papier. C'était ça qui na moni yo.
nzoto na ngai elengaka betibi lelo dako onia kitoko naleki makasi soki boyinga za lisumu ekoki kolimbisama te so tozongi so kaka kapa papa so papi tek soka lokola bayaka kolelelanga nasalisaka soki nasalisi bango bafongoli mino soki nazongi na bandako na bango bakomi ofinga nabelaki malade bakomi otonga balobi kotuna kozonga ebembe na kati ya mboka mama mi Joseta botikanga nafanda nanga mayuyu bokolukanga nakufa natika mado na banana nga bato na ndako balinga tena kato maintenant na choix te photo continuer mission wapi mama nanga na banana voilà mesdames messieurs c'est Hugues Bina Filé né dans tout le début émission OK aujourd'hui c'est pardon pina bato bataso balimisanga tozangisi moko nini ondemenga na mona pasi ozali nanu kotala madilu system mabeto kosalaka tokoyebaka se na nsima nasangi na okanisa nazali mwana yo bokoli ondimi nde tokabona tokomande binemi soto yesu mukioka zengai nalingi ye makambo te kokotela makambo te okake alena batuku ba banze monene ti malo ezokala te mélancolique azolela voilà nga na fier na nga monsieur Popol ndenge batu bayebi nga na style na nga OK lelo na nga mabe en fait elo wa likola fier eza que na lo belongo tandam na style elo ka likola fier eza que paka eya mais lelo o imposer et du place na nga ibogis bompe mabengi nga lelo naza numéro na été bompema abisinga totongi ona ve na omanda chante tozokamwa neni so baswani so zongisa bajulo kwa yo bazaka te biyo mona ngo baje na Congo na commune mission baza okomaka nzembo et puis oyembe ngo batu ba oyoka ngo wana voix moko mélancolique oza kutu na taille makambo wana te abisinga siko siko te exano ngai tana lobi on e bandelia ese ngana bogis to yoka na oui boka na été na to so nini tika makambo yo batu fo ba yoka yo makambo ezali oke na dis obi leo na nenga mabete ya ba mise belé bana batala na Congo o ba oyemba pe batu ba oyoka bango mais bana côté moko boy bake na distraction ko swana bake au moins ko to komotala bango na nenga ko swanela na nenga musique to yoka bango sute siko c'est vrai que ça yango déjà mais na ndenge pena ya boy tika yemba penza to yoka yo yango ki ba problème surtout cartonné dans surtout problème bisao yango ki ba problème donc bato bandanga ça va distraire nga bando 10 Très comme a été très na 4 ans de problème. Bandot 10. Bandot 10. Très comme. Et comme a été la 4 ans de problème, donc comme 10 pro. Nazonga na kata. Nazonga na kata album. Nazonga na kata. Vas-y. OK. Ma fière. La mission na plateau notre ami. Ma fière nanga na style. Sotali lelo ba master belé ba embaka. Lelo na musique ya Congo. Au moins na ba na style te. Ba na kombo te misuku ba kenda même au-delà. Un musicien ma fière na kombo na été. Ako ko poussa kombo na été. Mais faut alinga la tana ba komba ba tumususu do onima mais c'est que au tika la te c'est qu'on s'imposer na rien. Ngana fier nanga babenga ngai bina filé jamo yo ka babenga nga kombo monet soleil wanga uto modogo uto bina flemme malwa modogo te ba grand ba sala boulot danger mais ngai na osepela ke so ba tanga ba komba ba grand na ngapele lo batanga nga bina filé nazana ba petit président wengeza wana nazana wengi mbimba président wana papa Jibet Jibet Pierre te continue voilà on comprend na bilo mozo kimanga na mutuna ozongisa bon et puis comme moi boy pena quartier la télé na ma deuxième voix bien boy qui toko boy sous banda bengena modogo abarambo oh mo bisala yale voilà on comprend donc nga siko na fier nanga ba otatone ngate comment nanga ba benga ngo pena bina filé tout court full boss pour na misala na mboka donc na fier nanga na chansonner na koma banzembo non na yemba nzembo mutu te depuis na botama no pe ba car na problème au nzembo non te tozonga na problème na douter na kombo ya nzambe na douter ce qui na kosi que Dieu modisse ma carrière to so la problème ponga na douter pe na kosi yote na zamu te mapolele nzembo na ebe nzembo moto ema na Villa Nova
motema nanga vraiment poni nasalinga boye topesa yango ser na so jina mpe mef na album tocheke ya ye une partie début wana ti tokoma kote ya eyanga na love ezalaka te wana ex président mais mutu wana nyonso yanga D'accord. Donc, on a tout fan dans la clip, on a un ex-président, il y a veste, ma veste, tout fan. Donc, il y a qui va colonne zemmo, bah ouais, manzemo na bango. Nazon à la carte album à Liboso, parce que je tiens à signaler aux téléspectateurs et les gens qui nous suivent là, vous êtes en train de nous suivre depuis Kinshasa, vous nous suivez sur Africa Plus 243, vous nous suivez également aussi sur Sambé Digi, nous sommes Congo Révolution, il y a plein de programmes ici, je tiens à signaler que vous pouvez retrouver les albums de l'artiste musicien qui est notre invité aujourd'hui, Binafilé, vous pouvez le retrouver sur iTunes, partout dans le monde là où vous êtes. Sur YouTube, je demande plus aux gens d'aller visualiser les clips, mais pour acheter l'album, allez sur iTunes et même pour les streams, allez sur Spotify et qu'on sort tout dans les plateformes où vous pouvez écouter et télécharger les chansons. Sachez que l'album, l'artiste pèse 2 albums jusque-là et 4 singles. Ouais. Donc le tout dernier né de single, c'est problème. Pour moi, on est au lango. Mais dans 4 albums, Albosso Banzemboise Belé, nana mon choix, nana compliqué, nana mon ex. Équipe obna émission. Nana terminus. C'est que 4 ans, mon année n'a marqué ngai. Obina, sona zongi na oya mikolo na problème. Na yoka. Oyembi ba papa na maman pe bana pour love, ba pasteur pe bana pour love. Na ba président de la République. Ma kutu na bino pa na pour love, yum te lobby. Moi mo pe na ba problème. Yo non ya pas non. Yo ba problème to yeba ki déjà na mon choix. To yeba ki na reculer devant. Yo ba problème to kutanga na kuna. Oui oui. Regarde yo le lobo ya yo to yeba ki kuna, yo sa biso déjà ba mon ex, ba mon choix, ils a déjà ba problème na yo déjà to yebi. Mais lelo quand tu regardes l'album non Liboso, tant yoka ngoyo moko. Est-ce que tu te dis que il y a certains titres ou certaines chansons oyo et même album ambalé au milieu le barobi ah nzemo fa na boka un album Liboso. Est-ce que l'album Nando Tikango Bongo c'est 8 titres, 6 titres 7 titres. Ça te va aujourd'hui au monde il fallait tonne di sango le sous. Non. Parce qu'on dit ba kino ba tonda gité pour ba consommer ben nyonso mon dit ba tonda até. Bon, ça qui d'abord débit. OK. Moi na début o ya pe na mboka pe okuti pe ba grande ya ba s'imposant. Ouais. Malgré l'inspiration ya laki mais o ya ka to ko sopa nyonso. Le père qui misu ba to ba yo kangote et puis surtout que côté monsieur ezaki pe et non dépend de na ba moyen. Na sala album ngamoko sans producteur, sans manager à l'époque. Tant na longo na pota na ngamoko. On a sala album na ba moyen na. OK. O na zaki na ngo na bunana na ba clip na ngai ya ndenge na zaki na ngo na pesa na ba tu l'homme ne donne que ce qu'il a. Voilà. C'était comme ça. OK. Naza fier nanga au monde parce que monsieur Popol lelo là compliqué musique na sonde comme lelo et comme moment na mutu alongwe mais faut attendre moi vient mo be payer musicien les sous. Aza moi pareil na yo. Achako mo poa. Biso mo nango ba musicien belé a outi maison mère malongwe a keno pas Kofi facha ona po. Nani na makambo te. Mais tant que le bateau pe ba ya kuna pa mala lingi ko kine kuna te. Et to lo bakaka li. Voilà. Mais ngana jeune oyo na bunanga moko. Mais lelo amo yo ka plaisir. Amo na vie na nga kofolo bi da fanda lo solanga. Pour na style. Amo na vie na nga fali pour ba fandi a solanga art. Abisa wet ou ba pire bila file petrala. On a bien à faire rigolo solanga bien à héritier solanga papa nanga Félix Oazé quoi papa Marie-Paul parce que chaque jour na mona batina na émission ba vie ba lo ba kete lelo jeunesse nous doit assurer ndé ba sololo wana ya bina fi na style za ba posa ti pour ba posa concert ba yo ka mais na posa question moko ba yo kanini monsieur Popol ba ka na ye na la grand chanteur té na la soki ndenge ni té mais na ye logo ezali tu es là. Tu es là. Tu es là, tu existes, tout le monde te voit. Mais ça, monsieur, va faire la paix, on va bango, mais ça, avec oh mon dogo. Bien affilé, on a eu un mon dogo d'ato qui est trop. Oh, nani d'ato qui est d'ato. Non, zong singa na makambo. Oh, frère d'ato qui est trop. Oh. Nazo décision tika makambo. Nazo décision na tika comme ça lo. Soleil d'ato qui est d'ato. De ba grand to boy te mais ba mona ke te petrol na yepe na ndenge ba soleil bayaka, ndenge ba fali bayaka, ndenge ba gite bayaka. Ndenge ba faire bayaka ba musique ba fona bango aller na musique ya Congo, ba ye nango. Bina file ba ye nango. Na lobby ndenge ba vie wana ba obwa kilo ba sa elo ba loge ndenge wana. Place nini oza komicha, ozomona yango. Charge parce qu'il faut continuer, faut pas continuer comme on bongo. To yozo mona nga ke ba pété on azozwa, il faut na fina ba misusu. Vraiment mais ça no bénédiction. OK.
comment on a ba grand artiste bon ba olo baka bazo témoigner pour na ba œuvre nanga misusu notre kutana te misusu toi même pas na ba numéro de téléphone mais ba on dimanga to bi musique na biso Congo nde tambola donc muta ko boya na epe ko loba pe ko mona po et ça le pe le côté et ça une bénédiction et puis bazo te kanga bien le temps bango bazo considérer nga bongo na ko mapé considérer deuxièmement et ça susu na nga to ma album makoko na nga Weranson na ebisa koko na nga invité nga na album na donc le loso wa pe ça ba koko wa wenge trophée koko liboso ayemi na wengi ayemi na ngape bina file donc na gagner partout na pesi mbote na Pomba boutique Kalo boutique Pomba swag merci bon séjour na Paris tous années et puis na pesi mbote na Merlin Michouri na pesi mbote na pardon Ricardo Nzumbe bien filé permettre nga pena ils appellent sous charge pardon permettre nga pena saluer bateau ba otalanga donc bateau bazé belé ba otalanga depuis Kinshasa donc na pesi masalanga ya banzele trésor ya bana Kinshasa je salue comme ça Gigi Bokole na boss metteur na Londres na kanisi bino pesi langa président JC Mungu Barezi bo pesi langa yembote et l'œil du chef encore et toujours le général John Chibangu ya maman Charlène cherche à Benz na pesi mbote ma Denise Betou na pesi yope mbote la metiola chypriote na pesi yope mbote otala biso place ozali la metiola na pesi mbote na Dalai Lama nombre de mandefu nombre de rancune nombre de cheveux nombre de problèmes boloko azan libandi azan ba problème te mikolo Ignazo Ngelio to continuer mission to na deuxième album positionnement c'est-à-dire que positionnement okomo luka siko bon oyo alboso leki ya mibale c'est reculer devant qui impossible à salon parce qu'on a il faut ça musique OK oyo ego chana bato yo ba faire avancer nga na bato ba faire reculer nga na sangisa ba musique ndebenda ba tant on sali musique et côté fan parce que faut luko se positionner na mon ego sala siko positionnement morgue grâce chemin de la vie revient réalité on en sala banzembo témoignage yuzo saba nzembo bato bazobango bimisa banzembo musique ezandenge na ebisa nga sala nga plaisir lelo beto beti le solo ya ba bon choix il y a 3 ans passés depuis na bimisango mais na o mona ngo beta pe na ba fête na mona ngo na beta ba concert partout notamment na to beta concert en Afrique du Sud Nord qu'est-ce que na to beta na Uganda na uti angola na sala Atlantico na uti basoyo banzembo na ngaka wana 3 ans mais so na chebe bato ba yembango donc il a que c'est que nzembo na ngekoti na séparation réalité voilà il est trait d'amour na ro sauter monter il est trait d'amour il a fait le moins peu nzembo non nzembo na nga moi j'aime ça kutu Ben ma fille même ça chanteuse na ngai Ben ma fille on mtasala makamu na nenge côté à utela petit là no mokuma petit là vraiment bien vraiment déterminé vraiment ako mata kofi ko le gada kofi ara moi chanteuse na mo wana petit là comme on a notre éviter quoi petit ara mon kuma quoi après le vivant atika petit merci beaucoup le grand papa il est très d'amour la chanson ça sort d'où et où tu wapi comment parce que bon père Mabogis il a toujours l'habitude de me dire que ba inspiration elle mo ya ba soirée mo ba air mo boy et où tu wapi il est très d'amour na pesi mote na la métisse chypriote na pesi ba mbote belé et puis Déborah Ngongo meilleur choix c'est ba mbote na nga ya palais ma fenga kutu fa ki tona ese na sa mission na passo wana zanga raté abisinga princesse Déborah Ngongo voilà Déborah Ngongo pesi ba mbote belé sika ali mutu na ngai ngai ba inspiration ya kana makamona omona mususu pe ya ka yango mona moni pe logo te me omona ka ofandi be mélodie elio pour ngai pena na zaka na studio monsieur Popol na oyemba na komi nzembo nanga na opesa na guitariste mélodie na munoko beta boy neti guitare beta na mo choix pa 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 ping ba 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 da na salon na munoko OK ouais bah compliqué donc na pesa ka ba mélodie pire encore na ngande bien na ngande vérité le bon vérité le bon na pesi ingénieur Simplice Jazz bambote belé sika ali musique moni net Simplice Jazz afanda bana bisie sale na mélodie mo benga na s'inspirer na kata mélodie wana asale na mélodie morgue
D'accord. Atindelanga mélodie. Nasko na koti na kati ya mélodie wana na misko ko s'inspirer na morgue. D'accord. Morgue sali marme foi ça là. Tous ta misato morgue grâce Kosomba nanu sekete. Peut-être que bolingo ekola muka mère. Kochango nanu na libulu te bébé. Bolingo esengi réanimation. Pardon, koyebisa bajaloux te boyinga bakoya ndeko sepela baganye ngai po bazelaki bolingo ngo ekufa bolingo ekoti moge naza nanga na raison me nazangi avoka batemoin na ngai balembi kosamba wana morgue na grâce tozana kokutana na moto oyo azolinga yo bien eza grâce kokutana na moto oyo azo comprendre yo eza grâce kokutana na moto oyo azo zwa soin na yo eza grâce nazalaki ya yo sante na nga esilaki nakabwana na ye sante na nga ezongi kitoko na nga ezongi bamputu ekoma ebele ngana bongana bomwana boye Ige bandaku na bomwana boye ya kotana na mbaka le gouverneur Pechu Kindombe nzamba salalinga grâce ige succès na bomwana boye ige bandaku na bomwana boye pasi pala ige mituka na bomwana boye ya ige banzembo na bomwana boye ya eboti ba jaloux na bomwana boye Ige mikili ya bakwana vutu. Tukanga bena baksa parti nanga. Eza grâce. Ige banzele vele oye. Ige balana bomwana boye. Ige mutwa kisi boye. Ige babanga kena bomwana boye. Ige tambola kama kolongulu. Ige bagabana bomwana boye. Porque mission quoi. Naina. Family passa. Naina. Mission. Naina. Non, dis-moi que tu es bon na solo na kosa te. C'est ma chanson. Depuis la maintenant loba. Depuis ka congolais ndalinga lokumu. Mais c'est pas aux amis ici bossa boakela ex jeton. Mais c'est pas Paul. Mais c'est pas Paul. Depuis aux amis Michel Kombe. Na boakela ex nini. Na mikosi. Ah, yena vie beaucoup. Vie beaucoup para imba yete. Temelo ba ngombe ngolo basikolo. Depuis congolais ndalinga lokumu. Nalikambo kuta salite alinga ngo lokumu nango bosiko na pena depuis na banda lo bake na yemba kanzemba parolier te ba parolier ngo bazap ba bima après te faut ba babima de tant aux espaces mo ba on peut baye on va bon les gars ngai mais na ndolo bango te bo na ba master nanga na ba musicien nanga na ba toto zana bango mo te na mbele mo ba partir ba vocal nanga e mama na bokesa mususu si vraiment il y a solo qui est pas ou les mots battent que l'on a banzemo non bon non loba était point ana posapé ba loba et po lobby na encourager ya pesa nga susu muto sabe fort ne bon ngala loba ke te kaka le chemin de Redi Amis que tu es l'avenue Redi Amis qui ozu wana on dit ozu parler pe kuno combien temps na 4 ndako na avenue wana comme on Redi Amis wana oko tango ke nango bien oko nango bena bien mais inspiration oyo sincèrement na ko sauter ya makasi mingi. C'est-à-dire que mututo na pour ma love. Et olingi ndumba. So biloko makasi oyo mona makasi oyo. Pa bato ba mayele mingi te. Ba benga ngo terre à terre. Ba musicien pe ba na setro. Ba mona ngo bango baloba bango banza mama terre à terre. Mayele ne ya muku setro. So bena la terre à terre benga bimsango So ele na terre à terre. Oza pasi ya. Oyi makamso to kolo bango mikolo nyonso. Mais ça mama mikolo no monsieur bitika ngoni. Réseaux sociaux. Depuis les réseaux sociaux, bimana mokili. Combien de bateaux bomisi? Combien de bateaux pe bongisi? Combien de bateaux bebisi ba vie na bango? Combien de bateaux bongisi ba vie na bango? Oyo soko makambo izoya. Siko au moins combien ministère répondre à na réseaux sociaux kayo? Voilà. Quand na réseaux na innocent bi. Pena innocent. Pourquoi mi bale? Ba mi tout ba na yepé. Yé pas répondre à battre. Mais ko yé mon anatin. Il a chance à combattre. Ah, il y a chance à combattre. Il y a ça faut compte. Appelle ba misa na ye ba sale la gen internet wana do neni. Bato ba vendre na internet. So ba moni ga longa le finga. Tara na mona ba tususu obi communauté mais afingo achena ko mama biso mama Vero
Achela komba ya na biso ya mai. Tuni ye ayebinde ni. Attends, ba komba mino tout. Afinga ngo bien. On m'a vena oh ye. Na sepena elo mo lobi. Moi bali azana mwasi. Menga boya mwasi po mwasi na za impoli. Azobo sana geta msusu. Oh OK, Zoana. C'est-à-dire aza, à part gaza impoli, aza tamsu ndoki. Aza ndumba. Ah iga kola muta boye pena. Iga kolia. Makasi. Iga tout zongo na capella pardon s'il te plaît. Azomeka koboya yo me ba souvenir. Ezobenanga kaka bolamu elekaki ebele. Na obanga pe kolinga moto mosuswe. Tango mosusu na kozwa oya lekio na mabe. Na préféré na bongisa nzete na ngai etengami kana lula nzete na ebite koki kobota mbuma bolo. Moto nyonso aza na problème ne ya love. Papa na mama baza na problème ne ya love. Tata mwasi aza na problème ne ya love. Nakei panoko na kuti problème ne ya love. Ah, yango na bombi likambo na ngai popol. Likambo bolingo na yo moto ebati. Mutu tout a un problème né alors. Et puis les gens on a un moment on mis en réseaux sociaux. Et en déjà. Ceux qui en a parlé au tekelenga il y a regardé ça mais aussi. Dans quatre réseaux sociaux non mais la réalité elle est dans les réseaux sociaux. Et puis dans les réseaux sociaux bah tout va licencier. Tout va donneur de leçons et consorts et tout. Tout va patron, bah tout va belle fille. Quand tout à ba fille de chance. Bah la patrona, bah la barona kuna. Bah maman moki. Bah maman ni. Lokolo pete. Kana kati kuna ige na yebisa o parce que ça na ba donc kuna trafic d'influence. OK, réseaux sociaux ça liga ba tebele ba julango ba fille ebele ba julango mabala réseaux sociaux ça lipe que ba fille ebele ba tula quand kati réseaux sociaux. D'accord. En fait prenons un exemple. Bozara am sou boza en famille boza 6 na famille na bino. Maman bino na 4 ndeko na yo am sou yo moi c'est kitoko ya famille. Mais ba condition am sou bozo vivre za ya ngote. Mais yo, ok, nous avons une photo quand on a Rotana, on a aéroport, on va jardin, aéroport, on a Pullman, yo ba mona ba vidéo no ka place bien, o ba make-up o ya pizza makamutu. Parce que ça na mokinde to ça boya mi bali ba ndenge mi bali. Mutu so mona vidéo na réseaux sociaux, à peine pour ça approcher ma banga. Je suis d'accord avec toi. Alors yo ba masana mo boya mo si mo be pa mona ha ba keche bele na ka cha chambre mais chambre ya momi ngote. OK. Donc balinga na mwasi tanga azwani ba numéro ta ba statut na bi ay file echonga boye niveau ba kecho na mo na chambre na e oh na mo ko so be ba kecho te nzoka ya yeti. OK. Donc réseaux sociaux. Donc bato ba komi na réseaux sociaux moi ça fa kitoko atia ba make-up tout ça zongela mais pese rendez-vous beaucoup tana boye ngoya mutu mususu na réseaux sociaux au monde azo mais la champagne. Mais tant azonga na ndaka kela na mai lobo. OK. Batu bososu mwasi mususu mobali mutaboye. Mais na réseaux sociaux yo tshani ba stati. Ndeti yem taboyi. Mais donc trafic est comme makasi kuna. Mi bali mususu mwasi ndaboyi yo. Mais ya na réseaux sociaux ça lokwa ye mutaboyi. Tant na réseaux sociaux batu bakoma defa na ba mbongo abatu. Pesa mbongo na kangela ngo photo. Ta kindoki. Donc oyo ko tsona ba criminel ofele. Donc mbongo mutu yo ngo sala ngo vidéo. Donc ce qu'on disait moi bon certes il y avait un bateau réseaux sociaux et pesi bango pe vie o ba sala na ninga mayele na ninga malamu exactement ko ngana zo ngisa bato na nzela donc na nzela mona no yemba réseaux sociaux alingi ala kisa bato ke aza patron mais en réalité aza domestique alingi ala kisa bato ke aza marié mais en réalité aza célibataire alingi ala kisabato ke azana esengo mais en réalité azonyo kwa maye po yana basi msuba boye chaque jour alala ya olela na mbeto mais au moins na ba vidéo na réseaux sociaux ame la champagne na ba boîte na ba nini mais tant azonga alela kaka ali kaka apparaître nimo après mto aloba na lembi via réseaux sociaux pardon tozonga na vie ya réalité botan to ya refrain mama na ngai. Na réseaux sociaux yende la plus belle mais ce que mon na miso ne konanga oko yokama. Na réseaux sociaux yende les plus beaux mais ce que mon na miso ne oko yokama. Yakudu na lula ga na photo metango na moni na miso na moko na miyokeli mawa. Allez, influenceur réseaux sociaux.
baninga tozonge la vie à réalité. Mais Voilà. l'autre est là, na monaka na photo. Mais tango na moni na miso, apesi poza ko sala lisumwe. Mais manga na nzela lisumwe. Na sala lisumu nzamba kondanenga. Na yebisa ye ezali faute na ngai te. Ekelamu na yo otindaki na mokili. Ye moto apengwisi nga boye. Asali ngai boye. Abebisi nga boye. Nzambe yo moko zwa ide. Merci à toi, Hugues Binafile. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vais te poser une question. Je suis dans l'aéroport. Je suis en Afrique, moi ça en Europe. Je suis en Europe, moi ça en Afrique. Amuna ekaka chill na nenga réseaux sociaux bengi ça fait ba billet makambo toujours kamera kitara we. Donc batu bazongela ça réseaux sociaux na nenga bien. Nengi moko pe na monde na biso pe ya musique pe ba musique réseaux sociaux pe ba komi ebele. Obimisa nzembo obimisa album et soki ka wana na réseaux sociaux et bimate et kende bar te et kende concert te et kende festival te. Wana moi 40 batu no mobe ba membre famille na yo ba cousin na yo ba cousine na yo batu no balinga obwaka bango bango ba yaka ba koma atozo dinda bango ba yo commenter ka yo somo yo danger yo boye musique imsupe comment suka kana réseaux sociaux. Voilà. Une dernière question à Binafile, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission qu'on a animée à deux. Je vais poser une dernière question à Binafile. Binafile, na comment ko en fait, avec beaucoup de réflexion, d'ailleurs, moi, on est ce que l'eau au moins un groupe, les lois. Moi, on est au bino beaucoup moins ça bino ba leader. C'est-à-dire au yemi kili, au pays ba plan, au lakisi, au tandi dans internet, ndé beaucoup moins ça là wana. Est-ce que quelque part vous ne vous dites pas que cette manière wana au salon ça peut froisser vos artistes et musiciens? Envie ça, convie ça parmi ba sentiment mutu. Nous t'a développer une question. Nous t'a développer ngona ndenge na ye. Mais est-ce que vous avez dit que vous avez plus na kati ya bitumba na ba groupe na bino que mutakoya pe mikili boy yuge asoma Dolce Gabbana asoma nga poto na tika la poso na kiminga pe na pays Dolce Gabbana. Est-ce que les londe bota na déjà avant na répondre à la question là na ningi na pesa pe ba programme na nga batu ba ye to comment na ba programme si to comment na ba programme na profiter pas batu so aussi ça peut mission te heure boulot okende ami yebela ah la nango tina boulot donc ouais on putule batala tina ba kiane za boye na en Europe pour un mois na ça l'enregistrement album na troisième album na détermination. Donc on se positionner ce qu'on a déterminé. Pour se positionner, faut la déterminer pour on réfléchit bien. Donc problème on est et annoncer de année na déterminé. Voilà. Donc troisième album na détermination na ça on a Paris. Na banyango na aussi changwa na ozonga kin na mois prochain na travailler na artiste na après na zongi sous 4 baebo. Teno ya na ba nzembo. Oya kana ba nzembo kaka. No ya kana ba nzembo na ba kita o ba betaki. Mana producteur. Ozuka ba biloko ba beto na ngomba. Mana producteur. Poto ya poto, faut producteur nde. Amema biso na misa za pa sira ebike. To beta producteur après producteur ba futa biso la to ozwa. Po ba kimaze. Ba ba beti kaka ozuka ba beto na ngomba. Po so zo ya misa ka poto ye nga vide. Moi na ke poto to créer yo créer donc ne na yebo na tika la pona ebite lobi soki e mona na susu. Mais soki musicien yo monde ba misa fali nde ba ya. Ba bi na ke producteur. Monde là tande ba yaka bakina papa ba vina ke producteur lobi suto okene lobi na suto okene ngaka na fandi na zo ba mise to ya poto po ba kima neza na fo producteur nde mise abike producteur atie caché mais habite so na loba mabe po mba swag ba bike ne producteur atie caché boy te mais o ba mna bien to zwa ministère ba zwa ki en charge zo ba bien ngaso ko na ko kan ngaso ba mise en charge tondo pesa programme na lingate na so ba ona na bango na chama na ba formule 1 et comme na tongo ba liaki te na butu so ki neni na kokoka te mieux vaut producteur pour so producteur a même sonné même so Afrique du Sud ba Uganda na bongo bangola na loba na ke te na linyo te la boy na lingi boy donc na ko casser mutu na ngate na so ka ba misala na bango ba salaki na ye na ngokoto cette fois-ci na lingi pe la musique na nga munela mixer ce qu'on a monné moi avantage bien au monnaie vous vendez c'est Michel Leblanc aussi pas ça non pas ça Michel Leblanc mais c'est
Voilà pas accompagner na papa programme ba Lausanne ba Lyon ba accompagner na papa so sec bidens ah d'accord parce que moi français moi n'est compliqué nga betam koto via beti ya beto kula voilà kitoko Igakola gagne kola bisa donc voilà ba programme ezali j'aurais ba date parce que premier on a pas matché le premier na chez Mathieu MK na Champs-Élysées pas le tonnerre de DJ le tonnerre et puis les deux naza na le premier na chez Mathieu vendredi et puis les deux naza na Rose oui merci beaucoup les deux nous allons na Milouz les 2 juillet et samedi nous allons na Milouz et puis vendredi le 8 juillet nous allons na Savigny le Temple samedi le 9 juillet nous allons na Rennes samedi le 16 juillet nous allons na Lyon samedi le 23 juillet nous allons na Grèce mais la date monsieur Botami le 15 awa nous allons na Lille. D'accord. Le 15 dans la Lille, il y a été dans le calendrier. 15 août. Le 15 juillet. D'accord, ok. Et puis, dans nos zones à Kin, je pense, avant les 30. Les 30 juillet, dans la concert, pardon, dans la concert na Kaboulo, la ville boya le 30 juillet, tout ce là. Après, on a le 30 juillet. Le 6 août, dans la concert dans le village chez Temba. D'accord. Le 12, le 13, dans la concert na Lubumbashi. Na pesi mbote na robinet monétaire Stone Mukendi on a kuna na groupe nanga na Lubumbashi kozonga na biso le 20 naza la présentation Lubumbashi venanga Claude Kabe ya Corinne au plus important que le coltan le 20 août il y a des démos passe na pesi mbote le 20 août naza la présentation officielle de l'album nanga na Showbiz. D'accord. Après le 21 naza na concert na limité wana na Aqua piscine moi nene boye ya kitoko boye sika ba vena so mo pa ba uti ya kobeta ba nini ngami na obeta wana. Donc voilà. Et puis merci na bato bayaki na concert na biso ya liboso to betaki awa le 25 juin dans lieu saint je pense. Voilà, dans lieu saint. Donc ezaki na ville Villeneuve Saint-Georges. Ah Villeneuve Saint-Georges. Non moi ba komba koto fort. Bien. Il y a cola déjà. Tous on a question on a posé pour tout comment pour aussi ici. Question na lobby oui. Moi j'ai été préparé pour na comme na niveau ya okota Balmain. Na sommet Balmain, na sommet d'espoir, na sommet DG Boy. Et puis pourquoi? Ngai na mis ça ba 5000, ba 6000, ba 4000, ba 4500 na poche nanga, na sommet les musiciens voiture. OK. Na limité basket il y a ba 400 quelques pour 500 quelques et qui influencer mutu azana loko il y a 4000 5000 atika ngwa kima na poto na basket non mutu ko kima na poto po batu musu ba pesa da batu buya kima na poto. Monsieur pas Kimi habite pas ni Akimi. Donc aga na guna ngopo. Donc aga na guke ba Kimi na poto. Akimi na nukaka. Po emsu pire ye mo ba Akima. Uto amona batu mo ba pe batu gu ya poto ke egeni a mikolo ko Kimi na poto egeni. Ye ba ya Akimi. Ye ba ya Akimi na. Ba habite. Après tanga tigali a mo na pelo ko sala te. On appelle ko sala te. OK. Omoni mususu pe za ki akana de apoto. Ato so melenda ko. Ato pese mutuka. Ye akima kaka ngolo bateke bilambo biso to sombara ne oui wana pesa ali wana raison parce qu'il y a ba président super to bonara ala kisaka somba bilamba mais ma mission ne ba galérer ba beta concert ba futa bangote mais ngana futa musicien et yana ba page nanga chaque concert so na beti musicien nanga ana droit ya mbongo ne azwa kamba moto sila mutapesa ka o azwa kia pardon ka o yekoli yango pesa te nyoso petin oh OK. Yesu kuta la capable yo sa nyoso mais ala kana ba yekoli. Da ba yekoli na ba ko za pete. Yesu ko sa ne tuye mo mukili na bango malba ka bazala kaka. Muta nyoso ona osali aka ona yekoli te. Ah OK. Te même si tu peux toujours bouger hein. Ro innover pour baxi oya yo. Ndeti mamona mais base ezala quelque part. Base est-ce que ndeti mamona yekola ya ko beta ko lembate, ko yoka sonite, ko sampiaka, ataba tubate, yo za ka beta. On a fait la blonde, on a fait la musique. Ok. À toi, bêta concert, il y a des défections, bêta kako, musicien. Mais tu m'as dit kabela bato voiture, on est collé en mopé. On a écolé, on a un thème malam, on a pas nga kabela nga voiture, na te kanzem. Côté bozala baso, ba pesa bato voiture te. Nga ba pesa nga voiture. Côté bozala ba pesa bato voiture. Na mona yoka ba pesa ex chef na biso. Na yoka ke ba pesa après, na koma yoka ye mo lo ba tekela ga. A pesa mo ndam. Mais biso nyonso ce temps to koma na ba voiture. Côté kuna ba futa kapé. Mais oui. Ah OK. Mais ils qui net donc net nga na beta 7 ans. Na 7 ans na beta kuna na so mo 3 fois ou 4 fois. Na 7 ans.
On a ça. On l'a 4 fois, sans prime de risque, hein, sans frais d'émission. Donc, nazonga na question na ngai. Nazonga na question na ngai. Vas-y, c'est ça que pour te citer déjà. Comme on appelle ce migénie, tout ça. Donc, on le met là, il y a bien, dans la choloba. Il y a biloko pe na swa kunat. OK. Nene, wa mission kufa mission. So telemi dans la podium boy. Ata papa mo acheli bo na litama musique e cover ka ete yo betaka. Wenge. Wenge. Bon. Yo ndeni, ata success ili yo boya kakaka. Bana success yo ndimaka yo lobaka yo danger. Wenge. Ya pe mambo na yekola. Wenge te ya mamwa beta wenge te mais na yekola kan na musique yo tuna ngai. Comment? Donc, ato beti conseil salim piaka. Yo zaka wala. Zala okita te sopa. Donc, on a le droit on a plein. Il y a un mot Bina Filé, merci. Voilà. Ben, Néajuana, tout ça. Ça la paie bien les autres, comme ma mission. Dans la recoute, on a bien instrument, ma bé. Non, rien bakaka. Non, il y a peu conseil, piaka, batu baate. Non, rien bakaka. Il y a mambo, ma format biso. Bina Filé, Bina Filé. Muto l'accession, ma maman a coufité donc. Faut ça là, on peut tout l'accès que conseil kotaka. OK. Bina Filé, merci. Voilà, merci beaucoup. Merci, tonton Babachi. Le tenant du titre, le tenant du titre, Maître Tony Dalai Lama, Odile 5 étoiles, il y a Papi Matalatala da Costa et puis Maître Talatala Matos. Voilà, son éminence Maître Kazi, Congo uni toujours, bon, moi, parti dans le Sika, il y a Junior Kilabax, il y a Deyaya, Ephraim Meradio Fradi, Babeba Papa, il y a Maï, grande sœur propre. C'est mère Mbotete. Sainte Makedika, la plus belle femme du monde, yoka propre, yoka choco, yoka lèvres, yoka taille, yoka poso, yoka sucre, yoka milik, yoka moto, yoka pio, yoka glace. On a ce qu'on va mère. Les sommes sous à correspondance et quota. Pardon? Les sommes sous par correspondance. Aux hommes pas monter sous c'est quota. Pour nous qui va combo mère, ça va. Eh, nous sommes avec le canard, on va par correspondance, maintenant on avait un mot pas au fond, on a commis sa mère. On avait un famille, on a commis sa mère. Tout ça. Et puis, on a Myrlène Michouri, et puis Sam Lipasa. On est ensemble. Sans oublier Ricardo Zumbe, agence de dédicace. Donc, tu as pour ça, Babou Kayen, album a bien affilé. On a pour ça, mon a bien affilé. À pour un conseil, les gars, pas Ricardo Zumbe, agence de dédicace. Et puis, on a pour Yannick WhatsApp. Merci, Pena Yomoko. Monsieur Popol Mupasula. Grand pote Mkelinga Naki. Monsieur Popol Mupasula, Ndenge ou Pessingo Porti. Bien Filé, merci à toi. Vraiment, ça m'a fait plaisir d'animer cette émission avec toi. Okay. Comme je l'ai dit au début de cette émission, les artistes et musiciens naissent à Kinshasa, mais tous n'ont pas la grâce de maintenir l'étoile au-dessus de leur tête. Aujourd'hui, on a bien affilé. J'ai eu l'habitude de dire aux Congolais que nous sommes dans l'obligation de protéger nos artistes et musiciens parce que c'est eux qui vendent mieux la culture congolaise. Aujourd'hui, si on parle de la culture congolaise, c'est vrai qu'on va parler du football, mais en même temps, il n'y a que la musique. Il n'y a que la musique. Nos ancêtres nous ont laissé que ça. Et parmi ces artistes et musiciens, il y a Binafilé qui continue de faire parler de son talent et qui est là, qui va rester. Je l'ai dit aujourd'hui, malheureusement pour d'autres, Binafilé va rester dans la musique congolaise, qu'il ne chante plus demain ou après-demain, mais il est déjà resté. Prenons soin de ces artistes et musiciens et protégeons-le. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à l'artiste et musicien Binafilé et merci infiniment à Michel Kombe, Aigle Royal, qui réalise toujours cette émission. Merci à l'assistance de mon ami Tony Dalai Lama, je l'ai souligné ici. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci à moi-même, M. Ig Binafilé, numéro 1 de cette génération. Voilà.